trop attardé. Bon dia à todos, bon dia à tout le monde. Ba oyo ba téléspectateur bolanda simple servante nabino Fifi connexion yeyo na awabiso balobi awabiso vraiment de makambo ya bien awabiso nde balobi vraiment bokokuta ba image ya qualité bokokuta image ya bien masolo ya kitoko na awabiso. Je salue vraiment mon caméraman balobi Steve Vita nde makambo mobali ya pembe na lobaka leader ya pembe o ayebi ko simba image. Je salue mon boss Georges Chimba. Aujourd'hui toza na kati église ya Bima balobi nouvelle alliance bazo fêter 7e année na bango ya anniversaire lelo. Donc lelo ezaka kembo na kembo tozomona vraiment lolenge nzambe aosala makambo na ye bo souffrir yango bo sepela bo sala de cité hein. To continuer to komona to ko vivre tant to tambola bo kota tina kati église bo komona lolenge nini oyo tozo kendela. Comme on a passé Kadhafi, nous allons secrétaire du département musique na kati mboko ya Angola. Dans secrétaire du département musique, journal le je nomme un événement mo il y a 7e anniversaire na biso église. Auto ndima kité batu ba ndima kité ba na biso ça 3 mois mais le 7 ans donc ils allaient gloire après le Kembo pe ma San Joli makasi yango ni ba na Angola tous les lots ba sangani awa yemo zo mona ka ndenge zoleka.
Sebino lelo ezaka jour esengo donc tozo compter ka ko sepela toza pe na moko ya bakambi na biso bima boa tarde boni papa kimia na ngula nzambe en tout cas mokambinga alingi yo moko se présenter vraiment ma téléspectateur bazo tala yo kombo na ngai évangéliste Shaba mais mingi ba yebelinga na kombo ya champion wana za makambo ya libanda tangu na banda osa sport to mona mutu nyonso ana esengo okoki ko expliquer biso événement oyo la kisini ya nazalaki ancien dirigeant danasi bandeko nanga bayebi soko beta mbundana to participer kaka na kati ya musala ya nzambe po biso place tozali to lingaka moi trop ezalate donc photo servir nzambe po to pambwa maka tozoka kimia na kati ya musala na nzambe fête ya lelo ezali fête munene eza fête munene 7e année na uti Congo na komaki mardi kopema wana nde lelo esengaki na ko sangana na fête ndenge awa biso na Angola ebongisa maki donc ezape na fête munene ya 7e anniversaire ya église comme on ngai papa Bernard José Ngombo nazali disciple awa na nouvelle alliance nazali sacrificateur na monio olati en costume ya bima uniforme ya bima po tozomona mutu nyonso sana uniforme mutu nyonso ana esengo eza événement ya nini vraiment merci beaucoup mais na osepela osukisaka bien po sozolo ba bima comment bitape bima nouvelle alliance ndako ya sika aso lo bibongo na répondre bien pour zo ba bima nazo comprendre te bima ya wapi mais bima nouvelle alliance bima ndako ya sika ekokisi lelo 7 ans tango bime bandaki awa na Angola esali 6 ans bandaki 6 ans yango lokola kuna na Congo na bampaka bafetaki yango biso pe lelo to sepela 7e année ya bima nouvelle alliance po ebele balobaki ekosala 3 mois te mais tozo sana bango kana nouvelle alliance mais lelo 7 ans donc ezali kama molimo Revista a inteligência espiritual. Porque não siga isso, não? O que é mal diante dos pastores? Se Deus vai nos levantar, é para que possam vos ensinar nem tudo que é da palavra de Deus. Diz numa escritura lá: se é os crentes que vocês estão a pregar, se não vê o reino de Deus, vós também ensinadores, não vereis meus olhos. Porque o trabalho que vocês fizeram não foi visto. Por isso, quando deixa a sua casa, todo momento vem aqui, saiba que tem vindo na escola espiritual, para que possa aprender, encher-se com sabedoria. Se Cristo dizer, Ele é o caminho, em verdade e a vida, se atravessou esse etapa, porque Ele ensinou o caminho. A Bíblia diz que o mundo passará com seus impactos, mas a palavra de Deus é eterna. Porque para você chegar
onde Cristo está, é pedido que o Espírito Santo manifeste em ti. Se você tem batismo, não tem batismo do Santo Espírito, ele está andando como um homem animado. Você não se tornou crente. O dia de hoje é muito bom para nós, igrejas espirituais, para que possamos testemunhar o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo, na verdade, nossos crentes, está dentro de nós ou não? Esse é o problema. Vai ver nós, pastores, temos pregado crentes só vantagens. Só temos dado vantagens. E esse vantagem que temos dado, eles não estão no interior da palavra de Deus. Só que eu comprei macambo macia sara na molimo. Se estivesses compreendido espiritualmente como esse Lokola musuni esue sika na bandimi. como a carne tomou lugar nos crentes. E a bandi bazo comprendre susu makamba molimo te. Por isso eles não compreendem coisas espirituais. Porque na molimo loka liboso macia na kisiba komi. Porque primeiramente o Messias mostrou escrituras, Correction. correção. Kola sengi na kat na mokomo alelo. O Senhor pede hoje, Soki moko na moko kwa iba se corriger. se cada um souber se corrigir Na kat na berere na ye. em seus erros, Abomona loboko na nzambe. ele verá a mão de Deus. Kwena maboko na bandoki. E depois vir na mão do Kwena maboko feiticeiro. na babambi. Cai na mão de bandidos. Nzambe ayakubikisa yo. Ele virá te Me livrar. bakwe siko na maboko na nzambe na bongo oyo. Cair na mão de Kwa Deus. ezobebisa nzoto na yo. Que destrói teu Tala corpo. bisiko ozomema ngo. Olha onde você leva. Moto ako prefere A pessoa vai preferir atiele kabelu. colocar cabelo, Ako prefere vai preferir atiele manzaka. Masala bisala na nzambe te. não fazer trabalho na Eske igreja. moto A wana. pessoa Azana mososoli. tem discernimento. Eske moto wana. Esse mesmo. Molimo mososo etapusa O ye. Espírito Santo está o caminho Ndeko conduzido. ozaka deja kobunga. Você já está perdido. Moto kati na ye. A pessoa que Azaka na mabaku. tem tropeços. Mpona kosala bisala na nzambe. Fazer trabalho de Deus. Moto wana aza kobunga. Esse mesmo já Po está Bible elobi perdido. Porque ete a Bíblia diz: tobombaka likolo. guardemos nos céus. Po kuna bato bakobebisa baza te. Não há destruidores. Ah, yo bombaka na nzoto na yo. Você guarda no teu corpo. Ya lobi nzoto eza tabu na molimo Esse mosantu. teu corpo tem o Espírito Sikotala Santo. biloko ozotia yango. Olha ainda que você Eske coloca. biloko ozotia yango. Você lá aplica. Eza biloko nzambe apekisi São te. coisas, não são coisas que Deus proibiu.
molimo bakutambola volonté ya nani? Bana molimo bazali représenta na Yesu na tina moi ponete elaki ekoki basambeli na ye oyo bakusambela tata bakondata nde molimo bango nde badengeli bana na nzambe esambeli mosusu na se na moi ya bikeko mainzete biloko nyonso wana ekoki kokotisa moto na mboka na nzambe te esambeli na ngonga oyo ekomine ya molimo yango lelo liboto oyo oyo balati molimo baza na esengo yesu ekopambola kofungola banzela nyonso angola nayebi nyonso eza koleka kuna bilako epesamaki ete ke mwa ndako ya sika ekoleka ke mwa na ndako na kala bondimi yango esi kokokisama bondimi ke mwa ndako ya sika ekoleka ya kala moto tanda alobi yango soki oza na dute nga na ndimi amen nga na ndimi to makambo oyo minene oyo bacolaki bafingaki batukaki makambo ya nengonga ekoki bato bayebaki nouveau alliance ezali ya molimo yango mpina boza kopete lelo bakambi bolota molimo mpo bomema libota na molimo bakomite bofungola mitema ezali fraternité bozosunga nde yesu na solo soki bofungoli motema bokomona mpe misala na nkolo ezali ya koflate bino te boluka bosala mosala na ngola mosala monene ya ngwana esikoya nayebi bilaka ndenge papa na bino mpona ezo aterode aza koyebisa ngai amen boyebi teke awa apres Kinshasa na Afrique ezali angola boyebaka makambo mingi boyeba yango te makambo mingi ezesalama na angola mobimba ezanga mais eye kongenga nde eye kosalama na nouvelle alliance bokomona makambo minene ya molimo kino mosundo ekosalema bato bazali ya libanda monamona libanda kuna motie banini mpona kumisama baorganisation nyonso bosali oyo namoni yango deja mpona pamolanino nasepeli mingi mpo nazwi lipamboli mpa ya potre na mateya nayoki na lipamboli na bapema antuka ekoti na motema na ngai eteyi ngai mingi nazwi likambo moko kati na yesu ebakisi su likambo na ngai molimo nasepeli mingi mpenza na journal lelo likabo nini vraiment oyo bénéficier na nzambe na biso apesi yo nini mpona omona oza na esengo ozoseka en tout cas nazosepela na nzambe na ngai mpo esengo nazwi banda bomwana na ngai na age ya 8 ans yesu abenganga ti lelo nakoma ba 50 donc yesu aza na bomoi nzambe aboli akumisama abwaki biso te ti lelo tozosepela kaka bano balandi nouvelle alliance baza ok tozomona kitoko ezobakisama kaka tozosepela soki oye na nouvelle ndo nyonso na ndaka kala 0 me awa nyonso ezali donc nzambe aboli azokumisama ti lelo na misisa azokende ezolandana amen nasepeli namoni tokomi na 7e anniversaire na biso nandimaki te me nandimi ya solo nzambe ya poto bolome aza na bomoi asalaka en tout cas donc ya oloba eza te mpo miracle balobela yango te donc ya minene vraiment donc nzambe asali ya minene miracle emonani namoni mpe na uniforme oza nani na kati ya nouvelle alliance naza disciple naza mosali na parasa mabor nasepeli na événement lelo nzambe azwa lokumu erepete na bambula oyo ezoya
Bon, au niveau de la Nouvelle Alliance en Angola, on a la troisième personnalité. On a le secrétaire général. Voilà, Yebisa Bisso Papa, secrétaire général. Journée à l'élo vraiment. Et l'on connaît à Motouya, Oyo, Zui à Motouya, la journée anniversaire à l'élo. Bon, la journée à l'élo, et l'on a Liboso, il faut comprendre que cette journée est la Pentecôte. Les affaires tout, Bisso qui m'ont dit, mon sang d'Engen Sambatika qui va porter. À la journée à l'élo, on a su pénal, Pambo, na CP, pour que commémorer to sangi son maman anniversaire église so anaka chamboka Angola. Ngai kombo na ngai nazali serviteur de Dieu kombo na ngai Ndombele Daniel pe moko ya bancien na kati ya Lingomba. Papa na biso yebisanga ancien na biso ya kati ya Nouvelle Alliance. Loba na journal lelo vraiment est passé ndenge nini. Nini ya moto ya oyo récupérer na journée ya anniversaire ya Nouvelle Alliance pendant que ça 7 ans. Vraiment to ebité lo ni to kozong c'est pas na kolo. Ezaka mokolo esengo ya matondi oya motoya oyo mokolo apesi na kati na libota na ye bana bayeba kobatela molimo enge be na mokolo molelo mokolo na Pentecôte mokolo oyo bayekoli bayambaki molimo mosanto yango Yesu mokolo molelo a travers basali na ye ayeko sosolisa bato ndenge nini ya kobatela molimo wana po ete baza malamu na kati na bomoi na bango po ete Nouvelle Alliance ezali na makambo na sika moto alati molimo esengeli pa tambula lolenge molimo mosanto ezali ko recommander kutoko tambula sulu lolenge mote na bato nde to tambule na ndako ya kala oya moto ya moto ayeba ko batela molimo mosanto amen. Musa kolirigani ebisa sopona mokolo ya lelo manifestation lelo esali ondengeni esalinga esengo makasi ya komona anniversaire oyo nga naza mombo na Nzambe na kati ya Nouvelle Alliance ezosalanga pena esengo ya makasi parce que biso toza bafui oyo Nouvelle Alliance ebimisi lorsque nazomona manifestation mokolo ya lelo c'est une église ezosalanga esengo ya koleka na molimo kino na mosuni. En tout cas Nzambe wana amona susu apôtre parce que soki molimo mosanto oyo batikilaki atosaki yango te mais lelo biso peto abasalite mais tellement atosaki yango yango saliki biso peto koma basali na Nzambe wana abatela susu vi na ye Nouvelle Alliance emata ekende liboso na nguya molimo mosanto na yebiki Nouvelle Alliance oyo ekosuka ate ekofongwa makoleka po ete eza na message mo Seigneur apesaki nga ke mokolo ya kotama kona kati na mboka oyo bilakeli ya mabe oyo bana Angola bazana ngo ekokende mokolo wana pe kimia ekota na kati na mboka Angola. Message ni omoni ko ko pesa apôtre ota la caméra o ebisa ma apôtre message nini oyo lingo pesa. Message oyo na lingi ko pesa pena apôtre mingi ezake tozana esengo soki ayemboka oyo parce que apôtre Bolia azwa chance ya koyamboka oyo te yango etikala ti lelo tâche pe souci na kati ya bana ya Angola lelo soki apôtre na biso ya Nouvelle Alliance akoya Angola ekosala biso esengo na mosuniki na molimo na yebike milimo na biso ekobikisama pe makabo na biso ekodeveloper ekoke likolo penza. Papa na ngato moni yo na kati ya Nouvelle Alliance kotala déjà na elateli ezomona ke za mokoni na kati ya Nouvelle Alliance yebisa bana Nouvelle Alliance oza vraiment nani poto yeba naza chargé à prophétie ya Nouvelle Alliance ya Angola mobimba. Merci beaucoup papa pour la journée lelo vraiment nini oyo et pesio lokola esengo nini oyo bénéficier na manifestation lelo oyo pesinga esengo po eza accomplissement ya prophétie donc Nzamba apesaki message epai na papa biso apôtre Bolia lelo kokisami pe église lelo botami kokisi 7 ans en tout cas tosene esengo makasi ezaki facilité po eza na mabongisi misusu bato bazwa babanda bakoma na suka te mais na opesa kaka Nzambe merci parce que asali biso grâce to bandaki to kompe na suka likama moko te bato nyonso baza na esengo bato nyonso baza na kosepela bato babini bato bayembi en tout cas vraiment na pesi ka Nzambe merci ezaki facilité. En tout cas, naza mosana ensemble na kati l'église ya Nouvelle Alliance, pe naza encadré ya bascout principalement na kati département ya jeunesse. Ezamba la liboso salema vraiment mitema na biso za rempli na kati ne sengo pe na joie. Ah mokonzi, oko bete la biso telo monter te sentir que oza mascout wana te bite ya false ou bien mais original. Nzambe na ngai merci ba cria Israël merci. Ota lou dans notre lou dans notre lou dans notre Carda feu ou si c'était j'aimerais crier par Cizel. Merci oyo ezapena département oyo ezo formé bana malamu nako préféré ba mama Angola ba papa ba libéré bana ba ya to formé bango.
Merci beaucoup, Tosepeli, vraiment. Naba scout na psue kitoko kitoko. Tosepeli, vraiment. Bonne fête, Nabino, bonne fête, bonne fête. Bon, nga nazali maman ya médecine na kati na Nouvelle Alliance. Ah, maman médecine na kati na Nouvelle Alliance. Maman yebisa biso. Journée à lelo, aussi à ngondenge nini. Un fête au lolenge elekeli. Et sentiment no isa nini, vraiment. Ya liboso na kumisi na nkolo. Na ndenge asali kati na biso lelo 7e anniversaire église na Nouvelle Alliance ndenge pemaka epa ya Thomas na ya liboso apôtre Bola Nzola maloba na Nzambe kokisami yango lelo to fêter 7e anniversaire tozongisi lokumu pe masanzole pa na nkolo na wa asali na kati na biso yango to sepe lelo ko sepe lelo peza mukolo ya Pentecôte o molimo santo ekita toza lelo pe to biso to sepeli molimo santo ekita biso pe lelo toza na sengo kola ko sala minene na kati na biso à travers pe maloba ya apôtre na ye o Nzambe apesi mokuma na kati na Nouvelle Alliance apôtre Bola Bono Omer na lipambo itozi mokolo toza na sengo makasi to kumisi nkolo Nzamba le kana kosala Nzamba kangolinga nazwi lipamboli babi elambo mokona lelo eza lokola belambo nyonso te donc naza na konzima o ezaki kati na ngai ya mabe ebimi nano pesika epala toma na biso ya liboso kolo asimba ye Nzamba batela pese mibu ebele po mokumba za yango eleki monene eza munene miso eza mulai kola pesa ye mikolo nzoto makasi apesa ye mikolo ebele po na mokumba Nzamba apesa eke liboso kola pambola porte na biso apôtre Bono Omer apambola mama na biso mama Lili yenda aza pembeni ya ntoma na kopesa ke ba conseiller nyonso po ete musala na kola etambola Nzamba asimba bango asimba libota na bango asimba bana nyonso ya Nouvelle Alliance na mokili mobimba. Bon, journée à lelo ezali un grand journée ya bana na Nzambe kati na molimo mosantu. En tout cas ezali journée oyo likolo efongwami. Likolo efongwami maloba ya molimo ekokisami penza pona bana ya molimo. En tout cas papa yo mona pe likolo nde efongwama. Mama oyo ezali makambo ya molimo. Moto adana kati ya molimo amoni ndenge likolo efongwami. O adana bonjoto amoni yango te. On est là, on est qui bozalaka de si jamais, bokozalaka de si jamais, babi image, y a qualité, balobi émission, y a qualité, nyonso bozalango pour ça bokozwa. En tout cas, nazo pesa mote nanga, pas ingénieur Vita, Steve Vita, wazaki na sima cameraman na ya makasi ya mboka oyo, obo omona ke image, y a Miss Girl Télévision, ezoleka kitoko. Je salue vraiment mon boss, je Shimba, na pesi pe mote na famille na pesi mbote na utu fois de Panama na pesi mbote vraiment ebele et pas ya Wafua Miguel Wafua mon oncle na pesi yo bambote ebele. En tout cas na ngena lo babo téléspectateur boza wana po bolanda bozo ba image ya bien bokozala jamais dessus bobenga wazana posa activité ezala ya fête ezala ya mariage ezala ya anniversaire ezala ya église on est là tokopesa bino ba image ya qualité oh vraiment bokozala dessus jamais bokosepelaka toujours numéro wana eza déjà affiché na se ya kam ya télévision na biso bobenga bokozala dessus te bokosola kitoko bokozope ba image ya qualité. Ciao.